unis par les sons, unis dans les vents pour la nuit. Mbotse mingi bande kobalandi ya epai nepai baye tomesana tango isoko na bongo etando ya haut-parleur télévision onte manaka moye tokobia kabongo face à face ni koloba ete mo pesi sango to mo pandi sango oboso ya bianga mali ya ye na bokoti ote ya bozindo mpona kokundola pe koloba mayemanso babatami okati ya ntema mia bango na komesana tango iso bokozala kabongo lo mesana yokola na bongo elongo nande komukendi tobaki na biso na bino mikolo miye biso de komati bongo tango ya botambo simanaka yango pambate bango bazali bongo na mwa boningani moke liko bango bembo moke na tango yokolanda bakobelema mpona kozongela bino ntia bandako ya biso na bino kasi tika tango ye tozala bongo elongo na bino na mulopwe eye bokozalaka komesana bango butulokola na moyi face à face moko ya bamanaka eye ekolobelaka bozindo ya makambo e batamato ekoma na kati ya kuku lenge baye ya kota ya kikongo bakobakati ya solo maye makwami okati ya bozindo pepe sama bongo bozibolami to pe ba chose cachée ezala bongo révélé onte na biso na bino to ali bongo na bianga manto pe invité na biso ali bongo ndeko Chiko Vita o ali bongo moko ya ba croyant kimbangiste elongo na bango na biso na bino pe lokola na nzela numéro mo ya libongo affiché na barre ya écran na bino biso kota linga to bagate lokolemo motia mio setendo yeke na bino e kopesa bino ndingisa ya kokomisa mituna mia bino ongamboli ya biso pe to kolingi kolengelama na koyamba yango pona kokomisa yango epai na bango moto ya likambo ya mokomelo to koyeba yango sima ya tango ndeko Chiko Mboti Mbote papa Mulopwe bandeko bakolanda bino na nzela ya haut-parleur télévision mbote bandeko na biso nyonso balandaka biso na haut-parleur mbote toyebi ke haut-parleur etalamaka na 4 coins monde partout bazali kolanda biso awa yango toyaka awa mpona kosepelisa biso te toyaka awa mpona kolobela likambo oyo etali bokoko na biso oyo etali critique na biso Congo yango nde likambo biso toyaka toyebi ke bato nyonso bazali kati na haut-parleur bango balandaka biso na bokebi topesi bino mbote toye kokontinue likambo oyo esalamaki na programme elekaki matondo mingi toali bongo na moto ya likambo indépendance ya Congo eli koloba bosomi soko tobikeli bongo bokolo ya tuku misato ya sanze motoba mobu monkoto kama na tuku libwa tokoloba kaete le 30 janvier 1960 eli koloba mobu mokolo ya tuku misato mobu motoba ya sanze motoba mobu mukama na tuku motoba eli koloba ete le 30 juin 1960 et indépendance ya Congo démocratique moto yiso akoloba kaete l'indépendance to kamata ki yango mokolo yewana moto ya kamata mina bosomi to pe na lipanda azali moto ye akwami na kokoka azali moto azali capable na maso ya kozalisa bo moto ya ye ya kotombola yango pe ya kobelemisa yango olenge ya lingi kasi kobikela mokolo mwalelo olenge congolais akamatami congolais wana ya 60 congolais wana ya indépendance chacha congolais wana oyo azalaki bongo na table ronde motuna etunami soko akamata kalipanda to pe kalipanda akamata yango kasi ya kokokate elongo na ndeko Chiko tozoki zo epai na yo moto ya likambo na biso ya libongo indépendance ya Congo démocratique bozaka ndeko mukendi mikolo mileki osembola kiete ya solo sengela ki kukamata yango na mobimba na yango kasi ebala na kite nini elekaki na kati ya mokolo yango nini elekaki na ekeke wana pe nini esala kiete lipanda yango to pe indépendance yango to kamata yango mobimba te. Merci papa journaliste Mulopwe na sepeli na mutuna oyo tuni yango pe likambo oyo tosololaki na ndeko mukendi problème ezalaki nini ndenge tolobaki na émission oyo koleka bato babebisaki pe bango barobongisa mukongo nde muntu apesaki Congo indépendant mukongo parce que congolais azalaki esclave tozalaki esclave ya mindele mais tous les peuples congolais ayebaki loko babengaka lipanda te mais mutu o ayelaka biso kombo o babengi lipanda ezalaki Tata Simon Kimbangu yende mutu yaki na likambo wana ya lipanda alobaki bokozwa kipwanza
bambuta batuna kie tata Kimbangu kipwanza elakisi nini ya lobaki ke non tokokoma libre ndenge tomonaka mundele azali kotinda biso mais ekozala su bongo te ekozala pe biso moko tozomitinda na kati ya mabele na biso mundele akozonga na mboka na ye mundele akotinda esu biso te yango mukongo azalaka na expérience wana batikelaka epa ya mfumu ayebaka ke non un jour tokozwa lipanda yango ayebaka eloko oyo tobengaka lipanda mais soki otali na kati ya Kongo mobimba mundele asakanaki na pouvoir ya bakoko na biso mundele anyokolaki bakoko na biso o ngai mutetela o ngai mungala o ngai boye tomonaki mundele akataka bangala maboko tomonaka mundele asalaka nyonso oyo yalingaka parce que po nini bakoko na biso balakisaka mundele pouvoir balakisaki secret oyo nini akoki kokota na kati ya mabele na yepe akomi kodomine lelo so otali obengami yo ngai mungala obengami ngai ngunza obengami ngai chrétien obengami ngai ndeko boye mais soki otali lelo na mabele no moko oza ko comprendre eloko te za koleka mabele na yo mais mabele na biso etondi na richesse mais mundele ndenge nini soki na mabele oyo a comprendre awa ba minéraux zali akobimisa ngo na facilement nyonso mais yo moko moyindo na mabele na yo ezalo sambelaka ezoko zo rampeve mais o comprendre oyeba te ke na mabele no wana makambo ezali pona nini secret na biso o to bengaki bokoko na biso to fongola kango pa mundele mais biso moko bango ba pesi biso oya bango o ebungisaki biso mayele bakoko na biso bazalaki sans force sans mayele ya kobunda na mundele oya koloba ke nanga ikoko nanga bundaka na mundele non c'est faux ko sona na mundele likambo mususu ko ndima mundele te zakili kamususu mais ko vanda ko bundisa mundele bakoko na biso na force yona te pamba te bokase sila ki bango bokase sila ki bango ekambo ya nyongo te bokase sila ki bango et puis ba pesa ki bango oye spiritualité o etala ki bango te spiritualité originale ya bakoko na biso yango oyo bango ba memaki o ba pesa ki biso za lokola ya bango ke tosongi tokomi lokola bazoba oyibi ate loko moko te oyibi ate ko fabriquer loko te important bakoko na biso bayebaka ko sala misala nyonso bayebaka ko fabriquer na kala bayebaka ko sala nyonso mais tango mundela vandeli bango awa abandi ko tangisa bango banda école primaire ti akomi na bango na likolo bakoko babunga ki nyonso yango monaki tata Kimbangu ayaki ko déclarer likambo wana aye na ekola musabino pona tozwa lipanda yango tango ya lipanda eyaki nde baponaki Mukongo comme leader comme Papa Kasavubu comme leader ya makambo wana OK mais na kati ya groupe wana pe tozalaki na tata Kisolokele nde tospikaki na émission lekaki ye mutazaki lokola mukolo na bango pe leader pe guide na bango tango bakomaki na mutuna o papa otuni tango bazwaki lipanda premier jour ezalaki jour o bavandaki na table ronde po sengete yebisa bandeko bayeba ete bakendeki kokamata lipanda nsima solo ya table ronde wana moko ya bana ya Fumu Kimbangu pe azalaki oyo akambaki linganga ye wana oui papa Kisolokele papa Charles Kisolokele oyo azalaki lokola leader pe mukolo na bango oyo yaki lokola kolakisa bango ndenge nini bakotambola mais avant bakende mama oyo azalaki mama mwelo oyo azalaki mwasi ya tata Kimbangu abengaki bango nyonso apesaki bango consigne oyo bokoma kuna oyo tata na bino atikaka consigne ezalaki ndenge nini bino bokende soki bono bokende boya bokota na mai ya nkamba bosokola bapapa na biso basokolaka na mai ya nkamba pe tango bakendaka pesa bango consigne ndenge bozali kokende oyo amelaka makaya atika bomela pe masanga te bolanda pe basi te bokende na objectif o bozali kokende ngo kuna tango bokokoma bozala na bino nyonso bozala elongo moko bozala na eloko na molimo moko nangonga na bapapa ebele na biso bazalaki ya kobunga bamosusu bazalaki bapharmacone barosco na kati ya groupe bapapa na ebele mais na moment wana tellement makambo ya nzambe etelemaki mpona Congo mpona kozwa indépendant
tolingai koyeba te ke oyo asambelaka boye oyo asambelaka boye ezalaka idéologie moko oyo tata Kimbangu alobaki oyo atikaki yango omona ba papa na biso mukolo premier jour oyo bavandaki pona table ronde tango bavandaki basololaki pona indépendance tango bazwaki bango indépendant politique tango bazwaki indépendant politique bango basepelaki bamoni ke bazwa indépendant politique mais ezalaki pona deuxième jour pour baya ovande la esusu réunion ya indépendant économique wanande ba papa na biso babungaki nzela olenge kani bakene kotambola babungaki nzela olenge kani ndeko parce que tango bazui tango basinyaki caution pona indépendant otomonaka maître Croquet oyo autaki na Congo Brazzaville mutazwaki ezalaki papa diangena mutafutaka mbongo pona maître Croquet bandeko baotiela biso maître Croquet na ba image totie ba photo na ye yinde etali avocat oyo défendaki Congo na kati ya table ronde ye wana maître Croquet il fallait qu'il bapesa ye caution ya mbongo oyo Belgique alingaki sa caution c'est indépendance il fallait que Belgique ayebeki aokanga Congo na likambo wana maître Croquet be totala pe muta défendaki abako tango basalaki mobulu awa ya 4 janvier awa na imika tango mobulu ezaki awa tango bakangaki bango nyonso avocat oyaki ko défendre bango c'est le Kimbangi c'est mutu bafutaka mbongo wana po na maître Croquet aya ko défendre tango bazui indépendance et commis deuxième jour pour na indépendant économique ba papa na biso na poko wana balangwaka masanga mindele bapesaki bango masanga mindele bapesaka bango basi ba papa na biso wana babebisaka bango nyonso babungaka muto o atikala kaka yemoko ezalaki papa Bamba Emmanuel na papa Kisolokele bango ne muto batikalaki mbuta nyonso o azalaki na table ronde mindele bapesaki bango basi babungaki deuxième jour bayaki te réunion ezalaki na ba 10h moko te amonanaki mundele ayebi nyonso o asalaki a préparaki pona bango yango monaki ke non papa Kisolokele abengaki bango alobi bo trahir tata na ngai bo trahir maloba tata na ngai biso toyaki awa na objectif moko oyo mama na ngai Mwilu Kiawanga alobaki tosala mais bino boyoki te bolandi basi bolandi masanga omona ba papa nyonso wana balangwaki bakendaki yango tokoloba makambo ya Congo ebandi kobeba epai ya ba papa na biso politique ya Congo ebebi epai ya batata na biso ya liboso oyo babandaki yango elinye koloba nde konvita soki tolanda bino tokososola bino tokolobaka ete ya solo kimbangiste oyo ezalaki bongo bakitani ya fumu Kimbangu pamba te epa Kisolokele ali mwana ya makila mpenza to enfant biologique ya fumu Kimbangu bamba Mwilu azali bongo moko molonganili ya bango po nini te kimbangiste moko moyelo bokondima ete mokumba wana esengeli zunga epai na bino pamba te bino nde baye bokamati tango ya kokakemisa to ko faire échouer etinde ya fumu Kimbangu lolenge atikaki yango po nini te mama Mwilu po nini te bakamataki bango na bango babikilaki mosuni ya fumu Kimbangu baza la délégation ya yambo ya liboso pe baye wana baza la bato ya simba boni okamata politicien botie bango balangwi masanga bakamati basi pe bakakemi bazwi tango ya koyate bango bazali comme baguide bango bayaki na mokili pona ko guider biso pona ko guider politique nyo spiritualité bango bayaki nango mission oyo tata atikelaka bango yango wana ya kotambwisa soki motambwisa bungi nzela alobaki ke Kisolokele yo okotambusa politique yo na pesi yo bik oyo nde muto kotambusa politique yango omona papa Kisolokele ozala premier ozala ministre ya travail na kati ya premier gouvernement ya Congo ye mutasimbaki travail ye mutasimbaki misala oyo nyuso talamaki awa na Congo siko papa Kisolokele tango a pesi bango conseil wana etanke mukolo etanke mbuta oyo ayaki na bango esika wana apesaki bango makambo wana mama Mwilu atikalaki na nkamba
ya bimaki te ye abengaki bango kaka toujours po apesa bango konsi ndenge ni bakoki kotambola mais bango nde kiteti na bango koyeba na bango kilolendo ya congolais oyo batata na biso ne mutu babebisi politique ya Congo yango lelo monanga politique ya Congo etambolaka ba gouvernement na biso balingi makambo yo ya basi makambo ya masanga ya kobwaka bango balingi lolendo ebanda epa ya ba papa na biso oyo ya liboso o ba défendaki Congo comme na indépendant tolo ba ete sika lipandasi yango to ndima yango te pamba te to zwaki yango te kino mokomero yango to komona zunguluke na zunguluke epai ne pai yango wana o to bebisa économie to zwate spiritualité pe to zwate yango wana to robaki no o to zwaki wana zaika pona politique pona politique yango pe politique yango pe ebebaki na ebandeli kaka bango na bango basalaki kaka 6 mois ou 4 mois babebanaki yango tozali komona lelo pe na kati ya Congo oyo okomona soki otie mungala muluba siliki soki otie muluba muswahili asiliki soki otie muswahili muluba pe aboyi yango tomoni ke non esprit oyo eza na kati ya Congo moye pe Congo ebonga ezate parce que trahison eleki makasi na kati ya gouvernement congolais eutaki wuta na ebandele wuta na ebandele elingi koloba ete epai ebebelaki nde esengeli pe kozonga mpona kobongisa yango okondima ngai mokolo moyelo soko tolobi ete province to pe ngumba ya Congo central ezali mokolo libabe ya mboka weye bakongo nde babomi mboka ye bakongo nde baibongo na moto ya pasi ya bakongole pe Afrika mobimba pamba te lobiko yaki na nzela na bango kasi na bozangi kokamba yango malamu nde kumbi pasi ye edindisi biso kati ya bodindo mokolo mwalelo moto na kotuna yo baninga bakoloba makambo kilikili fumuki mbangu atambolaki na bato ebele atambolaki pe na bakitani baye bayo azalaki na bango kotambola kosola masolo ya kati ya ntema miaye libande mama mwilu atambolaki na banani. Bon papa merci lelo pena toye pona ko lobela likambo wana ya bato oyo batambolaki na tata Simon Kimbangu oyo tobengaki bango ba apôtre ya tata oyo bazalaki na ye nzinga partout akendaki oyo bazalaki comme ba témoin na ye oyo batambolaki na ye azalaki na 12 disciples oyo batambolaki na ye ya liboso tokoloba na mama Mikala yazali oyo ya suka oyo atikaki biso oyo ayaki ti kokufa na 1997 ye atambolaki ti ayako tika biso na 1997 mama Mikala Mandombe ye azalaki mwana mwasi mama Mikala Mandombe ya mibale mama Mbonga Thérèse ye a continué ki mission na yete parce que ye tango tata Kimbangu amemaki bango bakende kokota beko tango abandaki ko invoquer babandaki ko sambela ye amonaki likolo efongwamaki mama Mbonga Thérèse amonaki likolo efongwamaki tango amonaki likolo efongwamaki papa alakisaki ye pouvoir na ye na likolo amonaki moto yazalaki lokola moto awa na se mais aza komimona na likolo na gloire ya Nzambe nde asengaki tata Kimbangu alobi na ye papa naza mutu na lati nzoto na kobebisa likambo mission na ngai tika ete na kufa parce que na mimoni likolo oyo nga nazali na ko continuer te papa tika ete ngai na kende na ngai naza mutu na kobala na kobota bana pe bakoki komemanga na lisumu bakomemanga na kobima na libanda ya spiritualité pe na bungi kembo oyo obongiseli ngai oyo koya yango asengaki papa akende na ye akufa nde papa lobi oyo sengi Nzambe akosala nde mama atikaka biso ya misato tozali na papa Mukoko Jean ya 4e tozalaki na papa Dangi Pierre ba papa Dangi Pierre yeyo papa Dangi Pierre tokotia bato bamona ye papa Dangi Pierre yeyo tame bakunda ye pe kuna na kati ya mboka ya Nkamba yeyo pe tombone ezali kuna yeyo tokomona papa Dangi Pierre awa na papa Diangenda tango basangisaki lingomba tango bakomaki eloko moko tango bango bazongaki na relégué passé bango bakangaka bango na lowa tokomona papa Dangi Pierre tokomona
papa Emily Zola yepe akundami kaka na mboka ya Kamba yeyo papa Emily Zola oyo bato batambola kina tata Kimbangu bango yo tata Emily Zola yeyo peso kitokei na mboka wa Nkamba tokomona tombo na ye ndako wa ye o basalela ezali kuna tokomona papa Batoba André yepe bakunde na mboka wa Kamba tokomona papa John Mayanga tokomona papa Nzungu papa Thomas Antoalani grand prophète oto yebi papa Antoalani yewana oyo atambalaki pena tata Simon Kimbangu mais tata ye ayaki kokende toyebi histoire na ye mukolo pe kopesa matobeta l'histoire ya tata Antoalani tokobeta yango tokomona papa Philippe pe mama Manika Paul Philippe Mbumba te papa Philippe Mbumba te papa Philippe tomoni pe papa Manika Paul na papa Mbaki André wana bazalaki ba 12 oyo batambolaki na tata oyo bazalaki ensemble na papa otangi papa Mpadi te papa Mpadi atikala kotambola na tata Kimbangu te papa Mpadi ye abimaki na ndenge na ye nde tango bakangi ye ake kokutana na tata Kimbangu na kati ya prison. OK. Ouais, il faut to betaka histoire ndenge ezali. Ye atikala kotambola na papa Kimbangu te ye bakangaki ye parce que na likambo ya religion na ye tango abimi ya utaki na armée di Sali tango abimi na armée di Sali asali pe lingomba na ye oyo ya Kintwadi tango asali yango nde mindele bamonaki oyo aye kosala continuation ya musala ya mfumu Kimbangu nde mindele bakangaki ye nde akimaki na Brazza to yebi histoire na ye ti bakokanga ye baketi na ye na kuna na lobwako esika tata Kimbangu azalaki na mboka ya na mabele na biso ya Katanga papa Simon Toko yepe même chose atambola na tata Kimbangu te ye bakangaki ye awa aza angolais ya wiji ayaki awa ko travailler awa na église ya baptisme ayaki ko travailler awa nde ye tango molimo ezuli molimo ekiteli ya tata Kimbangu nde abandi koloba makambo différent na makambo ezalaki na kati ya lingomba na ye nde mindele basepelaki te bakangaki ye bakotinda ye na prison na Matadi tango bakotinde na prison na Matadi nde akovanda na kati ya prison nde akomona tata Kimbangu akoyela ye akoyebisa ye te yo ivo ozonga na Angola parce que mission na yo ezali na kati ya Angola yo nde muto okende kolamusa Angola nde tomonaka bato balobaka bato batambolaka na tata Kimbangu te bato batambolaka na tata Kimbangu bango yo botangi oui kasi motuna tokotuna bino otalisi biso ba photo ya ba bikinda na bango to bakunda na bango to ba cimetière na bango kasi otalisi biso cimetière te ya kondo mfumu Kimbangu bango moko pambate motune kotuna maka epai na bato enzike okati ya mokili yango ya bato ya baba kondeso epai ni epai nzoto ya mfumu Kimbangu ezaka epai wapi. Merci papa na ngai loba na ngai bosolo pambate oyi manaka ya bosolo face à face papa na yebi yo bien na yebi mituna na yo eza lelo te namona yo ezali esengo ya kozala na yo esika moko parce que na bandi kotala yo lelo te lelo tozwi opportunité oyo ya kozala no esika moko parce que nasepelaka na lolenge yo lobaka lingala esalaka biso malamu makasi lelo ngai moko nazali na kobanga ngai nabi nakokuta na papa na awa ese lingala nini nakoyoka yango mais namoni ke eza yango facile naza koyoka nyonso oza koloba yango ke tojijaka mutu na musika pembeni nde namoni yo eza yango eloko te merci papa na ngai nzoto ya tata Kimbangu oyo tobengi mfumu Kimbangu nzoto na ye eutaki na mboka eutaki na mabele ya Lubumbashi eutaki na mabele ya Lubumbashi bato bakendaka kozwa yango lelo tokobeta bazalaka pe 12 bangoyo oyo mukolo bakendaka kozwa yango okomona awa papa Philippe
papa Mbamba Emmanuel azali pe na délégation oyo bakende kozwa nzoto yo ya tata Kimbangu awa ezali tango bakomaki bango wana nyonso o tango bakomaki omona papa Diangenda na ba pasteur Kimbangiste na délégation pasteur Kimbangiste tokomona Emmanuel Bamba azalaki na groupe wana nde bakendaki kobimisa nzoto wana na Lubumbashi bakendaki pe 12 o bakendaki wana tango bazwaki nzoto wana bafongolaki yango video nango pe zalaka oromona keno bakotimbola bakobuka bakobimisa corps ya tata Kimbangu tango bakobimisa corps ya tata Kimbangu nde na mukolo wana bakozwa yango bakoya nango na Kinshasa okomona délégation oyo kokende kozela nzoto ya tata tokomona tango bafongolaki nzoto wana yango yo okomona tata Diangenda atelemi aza kotala yango okomona yango parce que bato ebele balobaka likambo ya nzoto nzoto wana tango ekomaki na kati ya Kinshasa yango yo tango ekomaki mindele batelemaki partout okomona mindele bato bayaki kozwa nzoto wana tokomona bato nini bayaki kozwa nzoto wana ba premier politicien na biso nde bayaki kozwa nzoto wana tokomona papa Kasavubu nde muto ayambaki nzoto wana parce que il faut aussi les likambo oyo oyo ezali mokolo ekomaki le 2 avril 1960 o mokolo nzoto ekomaki awa na kati ya oyo tobengi bit ngobila na ngoe ezalaki ya port ya Onatra bokolimbisa awa tokomona délégation oyo ekendaki kozwa tokomona président Kasavubu na kati na bana ya tata Kimbangu tokomona ke awa nana azalaki président azalaki nano présidente mais bayaki ko préparer mukolo yango pale yende muta yamba nzoto wana awa tokomona yeyo président na délégation nyonso po bakendaki table ronde bango na sima Kasavubu comme leader paratiaki liboso yone muntu koyamba nzoto wana parce que yone muntu ozala président ezalaki déjà préparation oyo babandaki déjà ko préparer awa tokomona discours ya papa Kasavubu tango nzoto wana ye awa ekomaki awa papa pesaki discours nango que bienvenue prophète Simon Kimbangu yango confirmation mutayamba nzoto wana tata Kasavubu mutapesaka discours pona nzoto wana tokomona bango pe lisusu bato ya liboso oyo papa Diangenda kotia bango basambela po bazwa bato ya liboso basambelaka oyo tomonaka o bato ya liboso basambelaka ye président Kasavubu tokomona Maurice Polo tokomona Kashamura tokomona ba politicien nyonso bango nde bato ya liboso oyo tata Diangenda ayebisaki bango bosambela bosenga nyonso pona table ronde makambo to kosala bosenga pona indépendance awa atiaki bango nde bato ya liboso tokomona bango oyo bato ya liboso nde bayambaki nzoto wana tokomona voiture oyo ememaki corps wana ti lelo ezali na mboka ya Nkamba ezali kuna yango nde vanda bango nde bakendaki kozwa nzoto wana nde okomona mobulu ekobima a partir ya bit mindele balingi bazwa nzoto ya tata Kimbangu parce que bango bakanaka te ke non tata Diangenda akende kozwa nzoto wana yango monaki double bandaki banda awa na bit ekeiti na matadi mayo esika oyo mobulu ebimaka esika oyo mukolo oyo tomonaka ke bakimbangise batelemaka babi trop c'est trop mobulu ebimaka wana pona balingaki bazwa corps wana ba congolais na mindele basangani pona babotola nzoto wana etambolaki ekendaki ti awa na Kongo awa evandaki na Kinshasa te po bakimisaki yango na matadi mayo nde ekolongola matadi mayo ekokende na mboka
ya Mbanzangongo. Na Mbanzangongo nde omona ba Congo balelaki yango fumu wizidi. Ba Congo bayambaki nzoto wana na kolela na Mbanzangongo. Toza pe na témoignage ya papa na biso moko koma pasteur chrétien. Alobi mama na ya banda ko bota te. Mama na ya zaki na kobota te. Mais tango nzoto wana yaki papa diange na tunaki o adana ba problème akende ko senga na nzoto wana. Mama wana akenda ko senga libota nde abota pasteur wana ya chrétien apesaka témoignage na ye que ye zemine yaka tango mama na ya simbaka nzoto ya tata Kimbangu. Eli koloba ete oyo kana kamba ezali pena nzoto ya tata Kimbangu. Ezali nzoto wana nga na ko confirmer parce que ngai na koti kuna déjà deux fois. Eza ya Chibangu te balobaka. Te nzoto ya tata Kimbangu. Nzoto na ye penza. Matondo mingi boko na biso epai nepai bandeko benge biso lokole memotia mi osete neweke na bino to numéro ali affiché et kozala bongo malamu face à face longo na moko papa Chiko Vita zali bongo moko ya bayi Kimbangiste ya Nkamba. Mokolo moyo to vanda ino likambo beti tango nzoto ekomaki na Matadi Mayo. Matadi Mayo e wana balobaka mwa mingi Oui. Tourbillon esalamaka Matadi Mayo makambo ebatama ebele kuna e makambo soki mboko ekotambola malamu te pamba te Kimbangiste esalanda ko bakanga ba chaîne e pa bakanga makambo kilikili. Toke ibongo na eteni ya Kinkole okomona ete baoba ezali kuna balobeti Kimbangiste akanga ba site iso ye oyo nguya evandaki ata kona bidja na ngobila yango lobi e wana tope na ville li pene ya galerie présidentielle e bataka ba bisika ebele Kimbangiste anganzama na makambo ebele okati ya ye alingi motote aloba kombo ya fumu Kimbangu alingi motote boye na boye bokondi makapete soko mokili yango ya lelo ya Congo to Afrique konyo kwama Kimbangiste boyali ba responsable ya pasi ya bato pamba te boyebi bosolo mutuna oyo toni penza sali mutuna monko ya makasi mutuna toni penza c'est vrai soki mokili oyo Congo eza boye Kimbangiste ayebi secret pourquoi mokili eza kokende boye soki Congo eza na ba problème oyo Kimbangiste ayebi pourquoi Congo eza na ba problème parce que nyonso ekangamaka epa na bango biso tokolingaka te bato ba lobela nde tata Kimbangu na ndenge ya différent ngai avana lobela au parler ils vont na yeba bino ndenge ni bo travaillaka ezate ke na vai na au parler awa na bimi na komo loba makama au parler te ils vont na yeba secret ni no bino bozana nango tokomona bandeko na biso bangunza balisango ebimebele ya Kimbangu tokomona bango baza kosala musala kitoko eza intérêt parce que tata Kimbangu aza pona mkongolais nyonso aza pona mokili nyonso aza pona ba Kimbangiste kaka te non Kimbangiste akoko interdit mutu moko te alobela kombo ya Kimbangu te non Kimbangu ayaki pona mutu nyonso ayaki pona congolais nyonso soki tobengi lelo mboka ya Congo tobengi Kimbangu ezali eloko moko soki babengi déjà yo congolais ba bengo déjà Kimbangu biso nde baindo to yebi ndete bokoko na biso parce que tango tata Kimbangu alobi ayena bokoko ya sika ezali kino totika maemanso oyo tosalaka ya mabe totika kindoki totika makambo ya mabina parce que eloko liboso papa Kimbangu aboyaka mabina oyo tomonaka lelo bato kobina bambunda aboyaka likambo wana alobi soki to continue na mabina ekomema biso na distraction mabina ekotisaka distraction ekotisaka bolangwa yango moni congolais lelo azali mutu ya mabina nature ya congolais lelo okotala na internet omonaka congolais nyonso abinaka okomona congolais nyonso azali mutu ya malangwa Congo awa totondi na mboka oyo baserte biso na binemi okoyeba ndeni parce que mboka etondi na distraction etondi na mboka congolais alingi toujours bongai kobina omona mama papa bana baza kobina etali bango te yango tata azalaka na vision ayebaka ke non oyo ezali koya aboyaki mabina aboyaki botika mabina mais lelo tokamwa soki tomoni lelo na baba ngomba mususu bazali kobina yango moni beglise chrétien lelo oyo bakomi kosakana na mabina nyonso ekoti na bayeleli ngomba tozali komona ezali se distraction ezali
kotia distraction na ba peuple ya Congo. Peuple de Congo azali mutu aza mayele moto ya bwanya. Lelo peuple ya Congo azali ko raisonner te. Kimbangiste akangi makambo wana pwani aboyaki bosoto. Aboyaki bosoto. Yango akangaka makambo esika nyonso oyo tata Kimbangu alekaka ye abombaka yango. Parce que bozalisi yango ya bino moko bonganza mine yango. Ya bisote. Ezali ya Congolais nyonso. Moto akende ata ko ezali ya Congolais. Pona Congolais akende il faut okende ko renseigner na église Kimbangiste opesi mikanda na yo lobiki nazana besoin kende ko visiter. Au monité que ça est là comme malamu pour ezala na sécurité parce que Congolais so otikile laisser aller akobebisa akoya asali makambo na ye na ndenge na ye matono mingi papa Chiko tokobende tango na kolingana kamato yo mbala mosusu mama makosoleli mingi tokokobana yo kasi tikana tuna yo mutuna moko moye ko butu epai na ngai pe bande bako ndeso epai ne pai bako tungisa bakana ngo na kati ya mitema na bango butu lokola na moye ko mataka bango boni bino bayebo yebi tata ndenge atambolaki bozali na makila ya tata okati na bino Fumu Kimbangu azalaki moto pe abotaki bana atikaki biso bokitani to pe héritage ya libongo ya kilo makasi na mokili mobimba ezali te asaki bikamu isi olenge iso mokili ata ko ebeti tembe bakoyebaka yango mokona mokolo nzoto ya tata yei mondele aweleli yango Mondele akamati bino pe akamati Kimbangiste apesi bino kombo bokomete Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Boni mokitani, boni tato ya tondi nguya ba motinda ki ye na mosako lokola Yesu. Bokondimaka likambo yango ewana ebondokite. Papa journaliste likambo yo yango nde betsaka mabako ebele. Tolo babosolo face à face. Likambo yango betsaka mabako ebele. Ngai na otine église ya réveil na woti na lingomba wana na leki na bangunza Yesu oyo nga na yokoli na lingomba oyo ya église de réveil Yesu wana na kotika komema na église Kimbangiste te bongo oyo bokuti l'église Kimbangiste motinda mi atindi motinda Yesu oyo nga na kuti na église Kimbangiste oyo tobengi mwana ya tata Kimbangu tata Dialunga na Kiangani yende tobengi ye seconde venue ya Christ. Vous comprenez? Yende mutu oyo. Parce que Yesu atambolaki na nguya ya tata na ye. Tata Diangenda pe atambolaki na nguya ya tata na ye Kimbangu. Tata Kimbangu ayaki na nguya na ye moko ya nzambe ya mpungu. Mais tata Kimbangu tangu aye façon oyo akutelaki biso ba africain papa parce que tozali ne ko boya Yesu lelo oyo ko banda ba mama ki pavita ko banda ba vita kanga ko banda ba koko na biso nyonso na royaume Congo bango tout bazaki obligé ya kotia kombo ya Yesu bango nyonso wana ba batizaki bango na kombo ya Yesu ezalaki tolo ba bodondo ami ya mondele oui akinelaki bino asimbaki fimbo na maboko pe andimisaki bino makambo isengeli bosala epai na ye Bosolo te batiki biso fimbo te. Papa atalaki imagination ya l'homme noir. Soki na ye na lobi ngai Nzambe Kimbangu bakondimate. Na le kata olenge ya toko yaka esika oyo batelemisaki bino wana. Na esika wana nde tokozwa bino. Lelo so ke na église Kimbangiste soko yoka teke non kolo Yesu yaka au nom de Jésus ezalaka te. Boni bonité ndeko Chiko bolongola na ino kombo e wana bokotaka kanini langi bokozangi langi ya kopakola esika ewana kombo ewana bamba te baebozela ki bokamata esi bokamata bango kombo ya Fumu Kimbangu mokomelo tokena bebe shipi totoke epai ne pai tokuti yango esi etelemi na ba ende kombo ya Fumu Kimbangu etele ba ainu bandimi Fumu Kimbangu kasi bino mokumba oyo ebozali na yango tata Diangenda lobaka na bino ete ba Kimbangiste ya solo bazali banda boko banga te bakomi koya bamba bino mabanga ndenge alakaki bino lelo oyo biso toza ko découvrir bosolo lelo oyo nga naza Kimbangiste ya bonzoto teme ya molimo parce que na wuti na bungunza na ye na Kimbangiste oyo naza komona na kati ya Kimbangiste eza oyo Kimbangiste aza komona te
nga naza kozwa makambo na vision mususu oyo tata Simon Kimbangu kiangani apesi ngai naza kozwa ngo na vision mususu lelo tozali komona oyo papa Diangenda lobi bakobamba biso mabanga oui c'est vrai parce que secret ya Congo eza na maboko ya Kimbangiste po Congo ebonga eza na maboko ya Kimbangiste soki Congo eza koboma te c'est que Kimbangiste eza kotambola bien te yango wana oyo papa lobaka bakobamba bino mabanga pona nini na Kimbangiste bongo parce que ye moko tata oya vandi lokola nzambe ya biso ba Kimbangiste tata Simon Kimbangu kiangani makambo oyo aza kotinda na batu basala batu baza kosala au contraire yango alobi akosala likambo oyo na netikala kosala mate akobenga bana o bazana bilembo nde bakoya kolongola bana o bazali kobundisa musala ya nzambe bino nyonso bozali okomba na bino nyonso oyo papa ezali na kati ya likambo ya tata Kimbangu komba oyo salaka pona nzela ya tata Kimbangu kokanisaka soki babi Kimbangu oza Kimbangiste véritable Kimbangiste ezali yo parce que olandi Kimbangu ezate toki toka o Kimbangiste to mona bango te biso nde tokote ya mokili biso pe mutoko bongisa mokili nyonso za na maboko ya kati ya Kimbangiste yango tomonaka président bazako kende na kati ya Nkamba tango bakomaka na Nkamba papa apesaka bango makambo nyonso oyo ba papa batikaka esika ebebaka na esika ekobonga président bakozwa yango ba gouvernement bakozwa yango okomona kino tango bakobima basali ya bango likambo na tunaka yango epai na bakulutu bapesi mbote mingi epai ya bapazako topesi mbote epai ya patriarche bango moko tolukaka moko moso otuna epai na bino boyambaka bango bapolitisien so bayebaka epai na bino bayeba kogolo makila bayeba kobebisa bomo ya bato bakoyaka epai na bino mpo ete bondimisa bango ete Kimbangu andimi bango bakobimaka ezali na bango ekobongwanaka te eli koloba ete bobombelaka bango bosolo ya koyebisa bango pole epai mboka ikangami epai mboka ebimite nde konfita mokolo moelo bakulutu bakwanda biso epai na epai na koloba lokwa mobundi lokwa mopandisango pasi na kati ya motema na ngai komona congolais mokolo lengi akomi komona africain ndenge akoli mokolo moelo kaka africain ya Congo ya gumba kisisa awate atako epai yeso africain azali akomona pasi kasi fongola ya bomo ya africain fongola ya bomo ya moto moindo ekwami epai na bino bana ya Kimbangiste bino bana ya tata bino makila ya tata bokoto akapetango ya kosenga na bakulutu ete babunda makasi pona kobimisa bosolo bango bayebi bagboli yango bakokende yango kino na bikinda na bango mokili ya molimo soki moto akufi ali suka makambo isote bakobanga kaisa mbiselo te tango bakobomba bosolo bon papa journaliste bosolo tango kinara tango bakinara na Nkamba ba président bayaka lelo tokomi komona ke non eloko nini bango bakendela na Nkamba mission nini tokolanda président na biso Philippe alobi tango ayi na Nkamba alobi awa na ekozwa mayele na ekozwa bwanya na ekozwa nguya oyo na kotambusa na ngomokili mais tomoni tango papa na biso abimi tomoni eloko moko te oyo ye asali oyo azwaki mayele na kati ya Nkamba problème eza nini Mobutu atambolaki na papa Diangenda Mobutu papa Diangenda mutu apesaki ye bokonzi pe papa Diangenda mutu atambusaki ye mais ekokoma na mama Mobutu oyo papa Diangenda oyebisa ya sala abane ko sala te papa Diangenda atinda asenga Mobutu asalela ye nino yo asalela ye nini ya papa Kimbangu centenaire ya papa Kimbangu na 1987 ezalaki centenaire munene ya papa Kimbangu yango tomona centenaire oyo mais Mobutu papa Diangenda sengaki ye acha centenaire alobi mbuta ngai problème ezate problème pona tia likambo ya papa ezate mais gouvernement na ngai balingi koyoka kombo wana ya Kimbangu te yango papa ayisaki yozo kobanga batu wana nde akosenga ngo pa président Sassou otozo mona Sassou mutu a honora tata Kimbangu na 1987 100 ya tata Kimbangu yango omona président Sassou a honora kai achaka tina temple ya République du Congo yango yo tokomona achaka photo ya tata Kimbangu na temple na bango ya Brazzaville kuna nde papa Diangenda yebisaka ye yo likambo oyo sali kobosana te
ata osali nyonso muta kolongola na bokonzi azate ti ndengo ti tata na ngai honore tata na ngai okolembaki bokonzi oyo toye na Congo Angola tokomona papa na biso président na biso oyo apesi biso bangolais honneur Eduardo dos Santos yeyo okomona ye na tata Diangenda abengi papa Diangenda pona guerre oyo tozalaki nango na kati ya Angola biso bino to awa to vivre guerre te Angola to vivre guerre ya solo mais tata Eduardo dos Santos arobenga papa Diangenda abengi o atuyebisiye papa na okaka balobisinga keno mokili oyo Angola oyo ezalaka ya tata na yo kimbangu biso atoza na guerre pasi nasombi minduki ya likolo nasombi minduki ya mai nasombi minduki ya mabele mais o biso tozali ko perdre ezali peuple angolais baza ko kufa se ko kufa mais papa bayebisinga ke non mabele o to vandi ezalaka ya kimbangu est-ce que okoki ko sala ya biso likambo poto zwa kimia na kati ya oyo papa Diangenda asepela na likambo wana ayebisa ye eloko yo sali bokonzi na yo kolemba yango okobwaka yango okokaba yango yo moko muta kotika olongo te ndenge kaka o reconnaître tata na ngai kimbangu yende mokonzi Angola oyo en tout cas mais eloko liboso na rosenga no yo senginga na osala ya liboso na rosenga na yo tia mwasi na ndako ya mibale na oyebisa bi mokonzi atambolaka ye moko te votia mwasi ya mibale na rosenga na yo il faut bokunda président na bino ya kala Agustin Oneto faut bokunda epo nzoto nezaki likolo yango omona yeke no ba président wana ya libanda ya de Congo wana ba pesaki honneur mais ya biso moko awa atake nkamba ata salina tomoni président Fatia salina grâce na bino pe bangunza bobundi mingi pona likambo ya 6 avril ezali lokumu munene o ya sali kasi kokite mais eloko ya ko sala achande kombo ya kimbango liboso wana na pesi yo lezo na longisi yo pambate yango nde tikali pona mboka iye e bango kosala yango te miki ya ba politicien ya Congo démocratique pe Afrika ba mitiki na soloka pe na butu bango ba kokamba manakleze esusu oye ko pese balabala to kati ya bato to bendi suka ya tango na biso pour atina mokolo mwalelo kasi ya motuya o esengeli bato basimba na kati ya makambo iso soko bakosenga na yo mokolo moko ecclesia nini yo esengeli ekangola ekangi ekolo Congo démocratique na makambo yango iso ekamata matango makambo bisaka na yango ekende libanda na kati ya mangomba iso lingi Congo démocratique yo kopona ecclesia nini yo kosenga nini etikala pona okamba ekolo. Merci papa. Lingomba o ezali kotia touble na kati ya Afrique pe na kati ya Congo c'est l'église catholique. L'église catholique ezali kola mutu mukila nae ezali ba église de réveil au monaka oyo bangone mukila ya dragon oyo bazali ku ba inspecteur ya église catholique c'est ba mangombo za komona bangone mutu bazali ko kweisa peuple congolais na mateya oyo etali Congo te na mateya oyo etali ya bapaya bangone bakotisi yango na mboka wa biso yango ne bebi soki lelo président décidé alongola église catholique atia parce que église oyo ebundi na indépendance l'église kimbangiste likambo papa azelakati lelo batia église kimbangiste comme église d'état topesa ye maboko ngunza c'est kimbangiste mutu nyonso aza na nsima ya kimbangiste makama christianisme ezala susu te mboka ekobonga mboka ekotambola na ndenge lolenge oyo nzambe abongisela congolais akokoma mokonzi na kati ya mboka ne pe congolais akotambusa Afrique mobimba totondi yo botondi ezalaki esengola biso kozala na bino na kati ya maraka moye face à face ndeko Oshiko Vita moko ya bayiki mbangiste obundi pe naliki na bolamu olongi mituna mengai tokabwani. Merci papa.
ezalaki esengo na biso koyeba ete bozalaki bongo mike na kati etando ya Haut-Parleur Télévision mpona kolanda bongo émission na bino to manaka na bino face à face ezalaki pe kati ya nteme ya biso botondi mingi na ndeko Bali Star andaki na biso na mosika epai ya zali longola libotali ya ye ndeko pali ya Cédric pe lokola boni bonite moninga ya motema butu lokola moyi ndeko nzoma bosunga Gaël boni petel lisusu ndeko Matebe Pichu pe na Marosa kulutu beni pe baebanso monaki biso epai na epai tokutani mpona mbala ya sima botikala bongo tango iso kolanda bokobi manaka mabiso ya etando ya bolamusi biso na bino na tongo midi pe pourquoi Haut-Parleur Télévision.